azape musicien ko fana be placement de biki wana Zulema mutu azape fanatique na ya pensani na kabela ye botengo na ba réseaux sociaux kwa ça toujours na mouvement toujours humiliation donc on est de kolukile liwa dès qu'il azali déjà vivant le lope commence au ministère kufina eboye bana to mona bonga premier mois on se tika liwana sauf kipé tout le monde pas artiste comédien tout le monde peut être pas musicien à 100%, à 80%, à 50%, est-ce que BCBG sera que se produit dans un pays mort quelconque ou bien en Congo Kinshasa, est-ce que par Zulema tout le monde a mais où est la guise la bonne fois que papa ah ba petit nga déjà to partager déjà quoi ensemble boya peto ka boya ta mo mielo malgré adjana zaki milliers malgré ba 12 wenge mais tout le monde qui où ranson atayibe misuna pa adjani abende ki be petit na yeba kendi bilo qu'on a fait photo mon ango na BCBG tala lelo Zulema TV bisonyo so début que Zulema maladie na no seke zaki maladie ambaso est-ce que musicien ya mboka oyo musicien oyo azobeta na orchestre mune wa BCBG ko kufa na mbaso to mone pe kuna bana kingasani balancer des messages place de Zulema ndo vana pardon na masina matanga déplacer te ezala kuna pour kuna bazaba brigand. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, mbote, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure que vous avez une émission dans Bisoto Lobela, présentée par moi, votre humble serviteur Miliki de la presse congolaise. Et merci Nabandi sur Bazar Otala Biso, partout dans le monde à travers votre émission Tolobela. Merci Naba Bandegonion sur Congo Winner Télévision. Merci à Madame Sarah Kabunji, la Clopatre, moi c'est le Kingolo na Mwindo depuis London le City. Merci à Koloto Gilles Vassimba. Merci à Koloto Popo Diakanois, les patrons du collège de Saint-Paul School, les pères biologiques de Bournedi Diakanois, les patrons de GR au Palais, chauffeur privé honorable Popo Diakanois, BCG Willy depuis Fondation Foudilou, Topesi Bambote Ebele. Voilà, Topesi Bambote Ebele Mingi na Koloto Nangai. Pichou Mananga, voilà Pichou Mananga double nationalité depuis Paris. Tu peux si Bambote Belé, tu peux si te souhaiter joyeux anniversaire na bébé Ramazani, bébé Bradley Ramazani, bébé Yabatu Yamadorka Silubuma depuis la commune de Njili, bébé joyeux anniversaire na longue vie sur la terre de la part des Paméliki de la presse Oyayo. Te souhaiter ce joyeux anniversaire na la beauté Sarah Lema, moi Simbinga, Sarah Lema autrement dit Mama Azwaka, ya nerveux Moudjaï papa Azwaka. Voilà le Londe Lelo, Sarah Lema, joyeux anniversaire, double taille olympique, moi Simbinga, Sarah Lema, Mama Azwaka, joyeux anniversaire nayo de la part des Méliques de la presse, Oyayo, to Pesipe, Bambote Ebele, na Herman Kassese, ya Madame Give Me Caval depuis Paris, to Pesipe, Bambote Ebele, na Kulutu Nabiso, Sekai Mama Balobi. Venabiso lievin cassé c'est donc c'est quand il m'a bord le costume tout petit Bambote Ebele notre papa notre vieux donc merci aussi pour le soutien lievin cassé c'est quand il m'a les pères biologiques de Herman Kassese. Voilà notre cher abonné le lieu pour analyser kaka sur la mort il y a ndeko na biso Zulema il y a wenge musique à BCBG oyo atika kibiso donc pesa qui passe makasi liwana e to éviter ceux qui to lobela yango ndenge nini liwa Zulema so to lobi to analyser to zongi mwa muke na ba sortie médiatique ya Ken Piana oyo azali na mboka ya Belgique ya puis to pesi Bambote Ebele moi analyse na ye sortie médiatique na ye ya nandeko na biso ya musicien Mignon Abraham a lancé déjà message na ye na liwa Zulema avant Zulema kufa wana to kufela ki déjà notre chef na komba Segem Mignon uté ko tika biso to mona ki mikoleleka ki pas même un mois to moni Zulema accueilli liwa Zulema mesdames et messieurs Mignon Abraham déjà lancé ki message na papa chéri alors ba fanatique à BCBG beaucoup misélé message pas papa chéri balandela Zulema bien toko kipe kozanga Zulema tokoki kozanga Zulema tomoni Mignon Abraham lelo abimi prophète tomoni Mignon Abraham prophète plus que Deniles tomoni message ya Mignon Abraham ezalaki fort plus que ya bandeko na biso misusu ba pesa biso ba prophétie ya kidi le Mignon Abraham monaki déjà loin monaki déjà liwa ya ndeko na ye
Zulema. Zulema comment qui négligé na BCBG? Zulema comment qui négligé? Est-ce que Zulema zaki na soutien makasi ya BCBG à 100%? Pendant nini tendenge BCBG gendaki que se produit aux États-Unis d'Amérique, tout le monde a été bâti que l'Iviso Zulema kuna. Tout le monde retour à Zulema. Alors c'est bon une fois qu'il m'était. Alors papa chéri soit là qui bon fallait azouata Zulema, azula visa quelque chose va sur l'union sur la miki la poto. Ndé tout le monde qui basala qui et pas il y a 5 millions. Raison pour laquelle on te sobaké Zulema azala qui pendant un soutien il y a 100% à BCBG. Mais le Zulema accueilli. Tout le monde a dépensé papa chéri à kosala na matangwana. Et quand on a un visa, on a un visa poto. Zulema zaki mutu oyo parmi les soldats premier rang à BCBG, il était parmi. Zulema zaki fidèle à BCBG papa chéri. Banda intégré mouvement papa chéri Tino sa mort a tikali ko quitter BCBGT. Voilà la fidélité. Alors bino siko bozongi sileni na retour. Quel pena déjà non ça qui papa chéri faut roter les mains à prière de rançon na zalaka. Papa chéri la muka. Tela liwa et telemi na ngambu na makasi. Kutu keni pena bakinde tour cette fois-ci de jibe bana nende batu bakunda ye na place ya kunda bana. Tala lelo yo to moni Zulema vie katani bande kona biso sali pasi comme on a perdu la famille bongo akata vikarabo et puis si passe makasi. Et puis si vraiment passe. Musicien na bino moko bobande déjà ko humilier. Zulema ke moi frappe na ye moko be kokuta na batu na ye comme mitili ndenge za rabo filmer ye musicien ya BCBG bo filmer ye. Bo tsengo na ba réseaux sociaux. Oza toujours na mouvement. Toujours humiliation. Do bobande de ko lukile liwa dès qu'il a déjà vivant. Le lope commence au ministère Koufina et Boye. Bana tout le monde a bon qu'à premier mois, on ne se tika wana sauf kipe. Tout le monde n'est pas artiste comédien, tout le monde n'est pas musicien. Est-ce que BCBG a son amour va soutenir Bana Jib à 100%? BCBG a un amour va soutenir Bana Zulema 100%? À 100%, à 80%, à 50%, est-ce que BCBG sera que se produit dans un pays mort quelconque? Ou bien en Congo Kinshasa, est-ce que par Zulema tout le monde a koya pour na bana na ye? Oui rayi wana soit qui kopo abendi ba petit na ye ba Bill, abendi ba petit na ye ba Jamaïque, pardon ba Jan, ba kende kobeta arena Grand Paris. Na animation de salama qui na concert wana. Tout le monde écoute mon animé makasa ya Jamaïque. Donc ni tete pe Bill azalate Jamaïque ana alingaka animé concert on est bande kino na suka. Mais oui la gisi ya bonne fois que papa ah, on va petit nanga déjà to partager déjà quoi ensemble boya peto kaboya ta mo mielo. Malgré adjana zaki milliers, malgré ba 12 wenge, mais tout le monde qui Weranson atayibe misune pa adjani. Abende ki be petit na yeba kende. Bilo ko na pe photo mona ngona BCBG. Tala lelo Zulema TV. Bisonyo so début que Zulema maladie na seke zaki maladie ambasu. Est-ce que musicien ya mboka oyo, musicien oyo azobeta na orchestre mune wa BCBG ko kufa na mbasu? Tout le monde peut kuna bana ki ngasani balancer des messages. Place de Zulema ndo vana pardon na masina, matangi déplacer te ezala kuna. Pour kuna bazaba brigand de force sur la bango tête reposer abolingi bolongo la matanga Zulema, papa Chira la vie bon batu batu balanda, wenge na ndenge na bango, fo matangi bima boito. Boyite aza musicien. Mais bandeko kuna pe bazaki na mise na bango babika il faut zala wana faut ba matange sala mawana tantôt veille mortellement mususu ndeli bako lukela ngo sale le lo comme ndeti sale au papa Chira zozwa ko banda place matin ko banda ti place ba okundela Zulema dépense aux ala combien ce que c'est relation nga ko ta combien pendant la semaine pour ni tete mninga zala ki en vibo la ki se bolingo ndé ba français ba ka aimer nous vivants et nous vivons était la rabilongi le londe kwa kati motema kei vie katani à cause de makambuka mike à cause de ba soutien zate et celle qui passe au monde que musicien na bino mo bozo filmer bozo lekisa ngona ba TikTok bozo lekisa ba réseaux sociaux ponanya tala ponanya yo kelema waso bino mo roté
bon bo filmer po bozangi na bolingo na ye bolongola place azalaki wana akende ndaku pour le bo zoswe parce que place bo memaki na hôpital pour nte bo filmaki bola sa bon OBCBG sali po na zulema yango et sali passe makasi et sali passe makasi to ça te pour to taquer BCBG mais to ça que mamsuso eza vrai te photo lo barango pourtant to ça mais pas zulema prochainement et ça ma suis pas musicien moroté mutu a travaillé dans la société na ye ndetsenga na zana Congo winner boy nebike anana maladie aba petit ko na parler moi kokoso no lela directement pas patron ya Congo winner télévision qui est madame Sarah Kabunji so pesengi bongo te bona kepe ba frappe langa bato na bwakaka ndemona ndekona biso zulema ayebike population la bo mona ki wana ngana na sali analyse na vrai nebike ayaki neka frappe tento zaki na rendez-vous na mutu moko place wana azape musicien ya kofana be place ma do bebiki wana zulema mutu azape fanatique na ya pensani na kabela ye bino bozongi senda po bino mobotika na frappe do maatro to lingande to zana bomoyi. Merci mesdames et messieurs, notre cher abonné de Congo Winner Télévision. To boucler dans le solo ya ndeko na biso zuli moment muke to koti c'est toujours une actualité de musique congolaise tout le monde qui fait rigoler à la saki déjà un jeune na Belgique salle à cause se produire wana mikolo ezali koya tout le monde qui peut papa nani Wiranson akendaki ko visiter salle wana akenda di visiter sur salle wana na Belgique pour abetango akenda su ko visiter Adidas Arena no moni ba golo ba tombokeli wera mabe Trésor Congolo, Nakamonde Trésor Congolo comme zoba, ça me fait mal. Classe sinon so tatano maman no batangi sué belé belona donc na retiré moi ki zoba mais Trésor Congolo wa mayele komi ko silaye. Nakamonde Trésor Congolo mayele si komi ko diminuer ndambu. Biso nyonso en Afrique, non pas en Afrique. Nous d'abord ici au Congo. To découvrir ça, il y a rien n'est pas Kofi Olomide, qui est le patron de quartier latin. Kofi Olomide a dit à part Zénith de Paris, à part Olympia de Paris, et ça peut être une salle morobo ezala la porte na Paris comme bonango arena. Kofi Olomide a beta arena te vike, mambo ba combattant ndeni ne tomboka gibiso stoebi ndenge zalaki. Alors fallait pour payer à oser devant le combattant à beti ndule naye. Fallait me découvrir arena. Est-ce que balatino fanatique ya Kofi ba benga bonne ba Kofi fil ba Kofi ba beke fallait bet arena depuis que Kofi me découvrir kango non c'est les airs fallait ya Kofi te malgré me stagi découverte wana et salwana me découvrir que salwana les airs Kofi te ce que lelo est-ce que ba salwana oyo bandeko baza ko se produire na poto wana salwana faire kende ko beta a beta est-ce que c'est faire? Est-ce interdit ou rabetango? Est-ce interdit fallait béton tout faire bétango? Oh, bagolo mayele comme si la bino muke. Yo ya pakolo ba ke tozala bagolo o baza mayele na bagorine. Bagorine baza soutenir pe faire te ba ya ka pona mubulu. Carrière à faire, t'es trésor congolais, carrière à faire, ils ont menacé. Papa vient ya wenge. Oh papa. Pour la goût des agues qu'on poussait sous faire à la fort. Qu'on peut sous faire un makambu. Pour faire visiter seulement pour bête ou rassoir yengu. Deux agues faire à toujours une actualité. Misala mukarabongo. Bagolo misala mukarabongo. A peut faire à tara badat sinaye. Bino kapé vous avez le bosso, fait bosso baba billet, focus à la guerre. Bokende, directeur les réformes, bosso baba billet. Bobeta na bino kara ay comme que banile concert le pont na biso do ser na bagoloa focus c'est ça que to somba babiye to ya wana mobondo tala lelo na place to lobela ferry bomina bino sur kota sou makamba wera ka wera ngabimaki bien awa na Grand Paris à boire et faire rigola.
batuna zona petit na ye wana ya na leki wana ya beaucoup misura ka bino mo susu boye susu boko ka wera kanda kenda ko visiter ka salu wana ya ngonde wera memelinga mbule golwa ya ngonde wera memelinga mbu salu wana za faire est-ce que faire za salu na poto ko faire sala salu na poto wera sala salu na poto fallait za salu na poto ou bien ça au artiste missionnaire so azana ye prêt ya ko sa date na ya beti na ye oh bagolwa biso bagolwa tokoya mobondo tokende ko somba babiye po elakisa force ya artiste tokende ko somba babiye po elakisa ke biso toza mobondo boya katene na ba rufinga banini bapembe banini non. Ne se pela kana ndona ngatresi eleza yeso azolo bela faire mone bandele biso tina suka azolo bela kaka faire. Mais vous les autres zalage oyeko lobela mamba faire ononsela su mamba batu misusu. Okomile su kofinga no su batu misusu. Bomonite lebi no bagola leso bozulu bapona wera bopesa wera makambo. Oke focus na biso ezage bagola toke osoma babiye. Mundele le lauma gwanile concert na ye date batela ibino bosomba babiye boko kite concert tetene mwe bagolwa focus eza tokende tosomba babiye ba coffee fête ba coffee fil ko follow mi de wana le 19 octobre si je me trompe pas le 19 juillet ou juin le 19 juillet hippodrome 2025 ba coffee fil ba coffee fête bokende bosomba babiye boya wana pe mobondo ko follow mi de pe déjà no saika bagola botsa po bagola boya wana mobondo bosombela pe ko follow mi de babiye pour ba concert ba ko fona na zomo na bandeko un jour bopesa nga raison vous m'excusez normalement ko eza ba dernier concert ya Kofi na poto alors ce qui est raté eza moi genre na zomo na mena yebite ko eza ba dernier concert ya Kofi na poto Kofi wana zana hippodrome 2025 le 19 juillet ba Kofi Filibo za wana bosomba babiye c'est Congo qui gagne mesdames et messieurs ta ba wengemen eza musique mboka na biso toza toujours na posa bendela musique mboka ekende liboso toza toujours na posa geso ko fazo betolo mide to moni ba wengemen na kati ba golo na kati ba warrior na kati ba spiritas na kati puisque musique mboka na biso zara toujours na top pour bande on a ba Nigeria ba mona de ke ikoni mo musique congolaise ko follow mide za ko se podre hippodrome batu bazate Sonia Zaya Kofite, Sonia Zaya Congo. Alors, bah, j'ai wana ke, bah, main noire, tina ba billet, et ça la monja. Baranki na musique na biso zala na mboka na biso moko. To sala ngona capitale ya Kinshasa, ke noti na libanda mboka. Merci na wera son wana déjà batu bandima kite ke est-ce que wera, ya wera. Retour encore 15 après, bien sûr, 20 après. Wera, quand on s'est souba, on s'est souba. Tala wera. Tala wera. So ba golo bo alagi na kati, ba spiritas bo alagi na kati. Ba warrior aussi, tu s'appelles na posa to mon amour wana na concert à Kofi Olomide. Tu sais pour ça to mon amour wana concert à Kofi Olomide. Et au ça la penda bien makasi. Alors, binomona ba Kofi fil, ba Kofi fête, boke ne ressemble va bien rapidement. Biso toza ko analyser sur la musique, toza te pour nani. Ouais, ça li passe sur le banc na TV. Pour toza ba pandisango. Ouais, ça vrai sur le ba vrai, ouais ça faux sur le ba faux. Net il lion on a biso zulema, to moni ngo pendeza flou puisque artiste mise ça ko fina mbasu. Artiste mise abanda ko lelaka mbasu. Artiste mise zo konda. BCBG de bien bon chic bon genre. Ba mise ngo baza sou chic te baza sou genre te donc passe ma casse. Pour ba zulema baza lokola ba jani na maison mère. Baba mal nécessaire. Tela jani so tali basket na bien, short na bien, blouson na bien,
abundaka na musique yango mais Zulema imaginez bandeko ba filma Zulema akende ko luka madesu na poisson ya balabala mbule zobeta kuna parapluie na chasser ba warrior batu basala makambo na batu mabe batu wana ba warrior wana ja ezopesa soni alors retour wana nyonso wana ba retomber na zoya pa ne pas papa chéri donc tout le ka ko bongisa so mutazana entreprise nozo sala zoya lokola mwana na yo traiter lokola mwana na yo traiter penza lokola donc ileki na yo zoya travailleur na yo. S'il vous plaît, bande on a biso artiste musicien, s'il vous plaît, bien boza ba patron ya ba mouvement, bo les rapper, soit ya ba musicien na bino et au sala bien. Et au sala penza bien makasi. Tozo senga na ba Gaulois, Weranson aza mutu oyo aya ko lakisa que na musique congolaise que il y a des frères moko boya zalaka. Pour ceux qui ont raté toyebite pour chance pe ezara bandenge nango destin la bandenge nango tantôt pe donga to baka affaire mais ba Gaulois so bozolo balé na wera so faut bozaka na respect surface A to ba ke lelo so ba découvrir faire rigola c'est grâce à Weranson que faire rigola zaka na wenge musique 4x4 bon chic bon genre wana ya bango nyonso ensemble mais to découvrir faire été séparation wenge yo to mona to mona ba faire rigola. Donc, ba Gaulois bozaka na respect ya wera. Ba Gaulois bozaka na respect ya wera. So bozo bala wera boye ba ke bozo na papa ya faire zokola bozo manke faire ye mongo na respect directement. Ngana osenga na ba Gaulois tant o eza tante ke bo bamba batu mabanga. Tant o eza te ke bo vandi na émission pendant 40 minutes, bo lobi mamba batu 30 minutes ya faire bo petit programme à faire ya 10 minutes. Non. Bo lo ba makambo faire ya 35 minutes, bo koti makambo batu 5 minutes. Yango nde mobondo. Et vous avez bien un plateau, et vous avez bien une analyse, vous avez analysé sur oh makambo faire. Pour le oyo yo pour le bela faire wando le bela no souff wando finga no fali. Ba tu misi ba yebena bote ya fali ngaza sur scène. Ba yete ya fali ngaza actualité. Bola musie. Fali bela mambo wera yo go bela no mambo bina file. Ba bela ngode bina file ngaza succès. Oseni ola musie. Ba fali bela mambo ya manda yo go bela doki. Ceux qui ont un plateau osa attaché de presse ya wera lobele mamba wera osa attaché de presse ya Kofi lobele makambo ya Kofi. Merci na moment de chance de mona ki bolingo ala kisaki azaki premier musicien autant yo ki Zulema Kofi abandaki ko beta concert na 4 concert a bengi patron BCBG j'ai même pas confirmé que Winkumu Zulema atiki biso manda na morwana ya bolingwande kunaye a 4 concert a eti na morgue demande azaki premier musicien oya komaki na morgue ya cinquantenaire côté la place nini corps ya Zulema ezokota na morgue amour wana foza na ba musicien nyonso amour wana photo mona ngonde bande ko na biso ba comédien ba lakisa wana na matanga pululu bazokoti na morgue mona pe cinquantenaire plein na ba comédien le enterrement. Mais tellement ba musicien to yebite so la nini to yebite ata bokima mantolo on place matanga bongo to yebite na obeta bino mantolo. Voilà to komina biso penza na suka analyse auto yaki na ko analyser mukolo ya lelo to komina suka merci la banono so pesa ki biso litoyi merci la banono so bolandi biso partout dans le monde donc na makasi ya Adida Lumumba ezaki na sima caméra kino na montage on to zaki makasi rokota na banda kuna bino ko présenter les bino émission na bino tolobela voilà wana biso to komina suka to pesi ba merci mingi na espace les kati na kati ya fikine wana balobi to pesi mbote na Sandra Katendezi voilà Sandra Katendezi Eloline Katendezi voilà donc wana bazali les deux sœurs hein ah voilà donc tozana kati ya fikini voilà espace ya kitoko so zana pour ça oza mupepe na lemba tozana fikini espace les kati donc tozana kati ya fikini pas Sandra Katendezi na Elolim Katendezi les deux sœurs voilà to pesi ba mbote ebele
ndeko na ngai l'homme à battre Christian Ekouchou non mais topesi ba mbote ebele na Christian Kitambo aussi topesi ba mbote ebele na Tishiki Mandiangu papa na Allegria Mandiangu balobi bamboti na yo ebele mon frère Carmil Wemba je te sali to pesipe ba mbote ebele na Ani Bakutu depuis Libanda ya Mboka to pesi bambote ebele na Sandra Kapinga Olga Bebe aussi merci pour le soutien to pesi bambote ebele na kulutu na ngai papi Mangala DGRK Orphellerie chez Cédric Mbakira au banque matonge bomoko je te sali mon vieux papa Diakano les promoteurs du collège Saint-Paul School les pères biologiques de Bornedi Diakano to pesi bambote ebele na CG Willy depuis fondation Foudilou to pesi bambote ebele na Giro Palan to pesi bambote ebele na Nervès Makamudjai papa Azwaka. Voilà notre cher abonné on a bino to kutali mikolezwa soki esmasi azongité restez branchés sur Congo Winner Télévision, vous ne serez pas déçus. Quant à moi je dis au revoir, bye bye, protégez-vous bien, on est ensemble. Merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.